Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Tchèque politique très heureuse. Ya rokuta mno mukola lelo spécialement émission Alléluia Zali Bongo dédiée na ndeko moko au tout souhaiter un heureux anniversaire et puis birthday à toi mon frère de ma mère Bengami Bongo na kombo ya Lionel Kassota. Lionel Kassota, depuis les États-Unis, te souhaiter un très heureux anniversaire. Nabosani Bongote, maman Nanga, Isabelle Kousuntemo, Wazapembe Nao, aux hôtels Moussakina Las Vegas, partout. Maman chérie, un clin d'œil à toi, bisous, Nayo, Bisiko Zali Bongo, Namboka, ya. Donald Trump. Voilà bandeko balandi ya Congo Tchèque politique. Les lots de Basango actualité oblige nyonso ça la nungu pe polémique nakati ya RDC. Plus précisément Awa na Kinshasa, le 15 mars 2019, Ezali Bongo l'élection sénatoriale et Bandaki Bongo lelo et Peto Bandi que ils ont continué na ba province Moussousoupé batel ici que la province Moussousoupé et si ba clôturaki mais certaines provinces élection sénatoriale Ezali Bongo Kokoba voilà. Et Tokolo Belali Soussou, depuis investiture, il y a Fachi, Félix Tshisekedi Tshilombo, Tomoni Bongo, suspension, et Zali Kokwe Loko la Bamboula, Tokolo Belango en long et en large, na actualité, il y a les lots. Tokolo Belapeli Soussou, affaire, il y a grève, il y a travailleurs hindou-pakistanais, suite Nango, et Zali Nini Boko Landengo. Tout à l'heure, affaire Transco, Torolobela Yango pe Awa, Torolobela Lisusu. Oyo, Ezali Bongo, affaire ya libération, ya ba prisonnier politique, Torolobela Yango, pe Torosu Kisa Bongo, na Oyo, Ezali makanisi na biso, pe analyse na biso, kaka ndenge to mesala ko pesa na suka. Voilà. Ndenge na bandaki sommaire na biso ya actualité ya mukolo ya lelo 15 mars déjà lelo ezalaki bongo selon programme ya CENI élection sénatoriale et bandaki bongo lelo na ba province nyonso ya RDC pe déjà na certains coins dans certaines provinces batalisi biso était élection clôturé pe na ba province mususu bazali bongo kokoba na élection sénatoriale eloko ezali kobangisa bana ya mboka ezali bongo nungu ekoteki na assemblée provinciale mingi na nzela ya corruption sénateur candidat sénateur sénat o ezali bongo chambre haute na kati ya institution de la République et mutu oyo bako voter lokola sénateur et Sengeli Azala un homme sage, un homme expérimenté pour na kokamba o ezali ba haute décision ya mboka na biso. Alors tozomi tuna est-ce que grand électeur o ezali bongo au bisoto ponaki ba député provinciaux est-ce que bakozala convaincu pe conséquent ya ko pone la biso ba sénateur qu'il faut à la place qu'il faut pour nako kamba mboka na ba prise de décision ya malamu parce que tobo salate que parmi bango bako voter les sous président ya Sénat oyo na absence voilà na absence ya Mokonzi Mboka Fachi yende mtoka jouer intérim tina komema mboka na ba élection mususu. Voilà bandeko balandi to bandi bongo pe to sambeli bongo to za bongo espoir que ba grands électeurs ya mboka na biso ba députés provinciaux ya mboka na biso oyo biso to votaki bazali bongo musana na bango comme il se doit et nzamba simbi mitema na bango conscience na bango esali na volonté pe na dévouement disons na
nakoyeba kopesa bango espoir mobimba ete bazalaki bongo conséquent ya ko voter ba sénateur oyo esengeli les hommes qu'il faut ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, Torole Kabongo na grâce présidentielle oyo bande komisatu bazui yango 3 prisonniers politiques ba bénéficier na grâce présidentielle et zalaki bongo depuis jeudi soir oyo Mukonzi Mboka Faci a signaki bongo ba ordonnance pour na ko gracier ba certains prisonniers politique et Tobandi Kezalaki jusque là Misatou déjà c'est déjà beaucoup oyo ba bénéficier na grâce présidentielle Totangi bongo Franck Diongo Tomoni bongo Maître Firman et puis Ndekolabiso Kabeya oyo ba zui bongo ba bénéficier na grâce présidentielle jusque là procédure et ça continuer administratif non ma limité mais ba kobima bientôt parce que il faut procédure administrative et comme Tina Souka et bongo bande konabiso ba mona bongo libération na bango comme il se doit. Voilà. Tout à l'heure, déjà, tu sais que il a dit, il a fait, Faci, Batreta de tous les noms, voilà, il fait des promesses, Oyo, Azali, ko tenir des. Alors, il a dit, il a fait, prisonnier politique déjà, grâce présidentielle et suspension ezali ko kita lokola bambula bazali ezali ko kita lokola mbula tomoni wana Lumeya ministre ya affaires foncières oyo suspenda qui et pas ya Mukonzi Mboka Faci pe tomoni bongo mukoko samba déjà onatra pena adjoint na ye oyo bazui bongo suspension de la part de notre président Faci pe toyoka ki bongo intervention nanzela ya interview ya chaîne moko locale d'Irkab Vital Kamere a déclaré ki bongo que fini la récréation. Comme il a état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas, oyon sobaïbaki, oyon sobasalaki détournement, bako justifier détournement wana, pe bako justifier ngo na justice. Voilà. Alors suite il y a affaire il y a Onatra. Moi Mboka Mukoko Samba na adjoint na ye signaki bango en justice pe bazali suspendu jusque là pour na ko justifier énorme somme somme o ebele oyo bazwaki na crédit pour nous foutre arriéré il y a salaire il y a bande konabiso il y a ex-Onatra agent il y a ex-Onatra 12 mois impayés paye 30 millions de dollars et bimaki bongo na Afriland comme crédit pour na koluka ko fouta bande ko wana oyo bazaki arriéré mais le comble Mukoko Samba na batunaye détourner kimbongo wana pe lelo Mukonzi Mboka na largesse naie atikaki baleka na kozwa na nous compromis entre bango alors tant que à mon avis que non bazui compromis nde ayaki kozwa décision à suspendre ye na adjoint na ye et voilà bazape assigné en justice bako justifier abus wana détournement wana ya grosse somme wana pena preuve nyonso oyo ezali na maboko ya Zuzi. Voilà. Alors, Tokolobé l'appel Isusu, affaire au Lumeya, ministre affaires étrangères, Lumeya Lelo, chef de l'État, à Sengaki, premier ministre sortant, Mwanamboka Chibala, à Sengaki était à l'ECA, Nako, suspendre Lumeya, ministre des affaires étrangères, mais chose étrange jusque-là, Chibala, Ananou a exécuté ordre Mukonzi Mboka te. Tomituna, pourquoi? Pourquoi? Parce que naba investigation oyo organe de presse et sali preuve et monani que Chibala azali en complicité to azali ko abandaki ko camoufler détournement pe abus ya
ministre y affaires foncières Loumeya. Et puis voilà, tosengi vraiment que Tshibala aleka na koleka ko justifier ba bien wana. Déjà tozonga toye ba premier ministre a touché à combien? Premier ministre a touché à combien comme salaire? Parce qu'on se demande, banda kunyo surtout au Tshibala, peya ponaka banda kwa coin. Tshibala toyeba ke na lemba awa, abanda ki kon souffrir. Lelo Tshibala bana bazo bala ba kondi, c'est vrai notoriété peut jouer côté wana. Mais banda kwa coin au Tshibala ya li komona nda kwa coin te. Soka moni nda kwa coin atongi. Atongi ba tour jumelle. Tshibala ka ba tour jumelle. Mikolo komi ka ba tour jumelle. Soko tourni eloko ya Tshibala. Tokoye la bino ba image. Tshibala azoko tonga ba tour jumelle. Tshibala azo tonga ba mama pangu. Tshibala détient des concessions et tozo kanisa que ezali en complicité na ministre ya affaires foncières Loumeya de azui possession ya ba bien ya batou. Oyo ya bamda kwa bateau ya azali ko acquérir na illégalité nyoso ko boto la banda kwa bateau na illégalité nyoso ko somba banda kwa bateau na ba prix assez ko jouer na influence na ye. Tshibala azali vraiment de mèche na Loumeya to kosenga mokonzi mboka Faci parce qu'il est à l'écoute de la presse, il est à l'écoute de la population, aleka ko assigner Tshibala na justice pour que a justifier ba bien nyonso on peut pas calculer ba honoraire naie ba salaire naie et aussi ba commission parce qu'on se le dise ba commission va marcher ba ya lango ala mboka ba tala nyonso tout wana soki ça équivaut na ba bien nyonso oyo Tshibala a acquérir pendant mandat nae ata kutu ba récupérer kapasi yango ya Tshibala to moni yango comme ya vitesse ya eleki na vitesse ya internet hein. Tshibala à s'acquérir à s'enrichir na vitesse moko pas possible. Voilà, nous faisons confiance à notre justice. Tondimeli bongo que avec Misuga ya Faci makambu ekoleka dans le norme. Passons sur koyo na affaire grève ya ba travailleurs hindous pakistanais. Tout le monde qui bino la fois passée grève et salema qui kuna la centre-ville ba travailleurs nyo so indo-pakistanais en tout cas ba grève qui pour la nini conditions de travail ezali réunité. Congolais azako sala musala la mboka na ye ba indo-pakistanais ba libanais ba chinois bazali ko nyokola Congolais bazali ko nyokola kinois na mboka na ye moko chose grave oyo esali maraté na mboka bapaya tokoki jamais ko pas na Liban Congolais qui jamais ko investir na Liban pe anyokola libanais et ko tikala ko salema jamais tala ndoto tozo mona ndenge bande ko na biso hindou pakistanais bazako boma ba Congolais kuna na Inde parce que Congolais ko s'imposer te na mboka na ye tant que Yemoko Kolomboka azali ko se retrouver. Pourquoi cette chose ne se fait pas ici chez nous? Alors, tout le monde qui bongo résultat réaction ya Mukonza Mboka en tout cas a réagi ça qui na lombangu pe asenga qui gouvernorat kinois. Donc asenga ki na gouverneur Nabiso Yandre Kumbuta pe na chef à la police général Kasongo ba régler situation wana ya grève ya ba travailleurs na bref délai. Donc azali vraiment a besoin azo ba résultat par rapport ya grève oyo bandeko na biso ba congolais ba kinois ba sala ki depuis début à semaine pour na ko réclamer bonnes conditions de travail aussi à expatriés oyo bazoya ko bazoya ko investir awa namboka nabiso affaire Transco pe et batisa qui plan nango bana mboka bandeko balandi ya Congo tchèque politique affaire Transco to yela ki bino pe information à faire Transco déjà 6 mois impayé bande quoi Transco ba changer ki bango DG pour na bonne gestion ya entreprise wana ya transport pe to bandi été
affaire Transco eza déjà na maboko to na mesa ya mokonza mboka Faci pe bakozwa lisusu amélioration ya bonnes conditions de travail kuna na bajan ya Transco. Bandeko ya Sonas kuna kutu koloba te. Bandeko ya Sonas, entreprise gérée par une dame. DG à Sonas, c'est une dame. Bozomo na photo. Yewana, le DG à Sonas, c'est une dame. Oh balobaka, yemutwa gérera ka famille. Premier ministre ya base yandaku, c'est la femme. Mais moi, je suis gérer entreprise ya Sonas. Et quand il s'akaba somme énorme, na trésor public. Il faut écouter ça, bah, somme énorme de trésor public. Suite, il y a assurance, il y a véhicule, assurance mobilier, assurance incendie, assurance véhicule, tout ça. Et ça là, na Etali Sonas, Sonas géré en gros. Mais cette dame là, bah Jean Oyazo Kamba, bah sali 26 mois impayé. En tout cas, madame, au cause la signé la justice, il faut oloba na autant d'années oyo sali au sein à Sonas. Oh ba boujaka ote ba ko bouger ba tunyoso yo ba boujaka ote. Na 18 ans oyo Joseph Kabila Kabanga sali tango ba changeaki ba tcheki na kati maman au sali autant d'années tango bazo changer ba mandataire yo madame bazo changer ote. Alors qu'ozo gérer ma bé au géra qui m'a bé batikala ko changer ote et puis to senga pena mukonza mboka alande la Sonas 26 mois et payé jamais Salima. Jamais Salima. Et puis c'est une société qui est gérée par une dame. Oh azo sala lo Sony Abasi, azo ki sa basi Sony. Comment moi ça cause la montée ma bé, ba père de famille bazana Sonas, ba mère au foyer bazana Sonas, oh bazo dépendre kaka na musala la Sonas mais 26 mois et payé. C'est qui oh et le azo sala que corruption et battre plein nango. Comment muta sali 26 mois et payé ma yaka musala. Donc c'est-à-dire corruption et tondi na Sonas mukonza mboka to cabinet à chef de l'État le ko de sala musala nango avec succès et l'ande la paix à faire au Sonas toroye la bino suite na yango très prochainement. Voilà. Alors torolo bala 18 ans oh Joseph Kabila a sali awa la mboka la biso. Joseph Kabila Kabange a sali 18 ans ya kokamba mboka oyo pe tobanza qui était FCC nde yango pe accompagné qui est FCC et accompagné qui Joseph Kabila Kabange na gestion ya mboka na biso. Pourquoi na un mois ya pamba ya Félix Tshisekedi Tshilombo tozomona que nul n'est au-dessus de la loi à révoquer, à nommer, à suspendre ba prisonnier, ba bimi, maison Schengen et Fongoli. Tomoni a récupéré avion présidentiel et comme il est l'eau, avion présidentiel. Binomo bozomo avion présidentiel, voilà. Avion et commis vraiment avion de Air Force One et Zalaka. Dès que vous comme un avion présidentiel, aux Ali Bongo, il y a l'État, il y a le gouvernement. Donc, ce qui fait Longwe, président Koya a utilisé même avion. Tout le monde va avancer et belé. Banzela ou Ebebaki et Bandi ko Salema. Son programme d'urgence à 100 jours et Bandi déjà comme monana. Pourquoi on a 18 ans, il y a règne à Joseph Kabila bande quoi FCC bakokaki kosala eloko boété. On s'est dit que manque à volonté. Donc ibino rande bozaki na droit ya kolia ya koyiba. Lelo grâce à Faci batu bazozongi sa mongo ya frais d'émission. Mutazo qui frais d'émission soi-disant frais d'émission à zongi si yango na trésor public à zongi si yango et zongi soki yemoro mukonza mboka zo zongi sa $136 000 bongo yo mutozo sala na ye ozongi sa te po yo nani. Donc
to encourager yango car ndenge to lobaka boko mesana fachi en tout cas boko mesana batala muka bo excusez nga pas boko mesana la fachi parce que fachi nde makambo. Arrêtez de nous endormir avec vos histoires à la con, excusez-moi, vos histoires banales, même pas comme le quoi théâtre de chez nous. Mangobo, théâtre de chez nous, ouais, bino mangobo. Moutou ça là est salut à l'honneur. Na ba combattant balati ba. Bon excusez-moi là c'est canon. Ba combattant balati ba on est ba zonkion. Ba tenue militaire te ba zonkion. Bati bazonkion, bon ça là, salut à l'honneur. Attendez, ce sont des bêtises. On n'est plus à l'heure de ça. Oui, comme une distraction, hein, bande combattant. En tout cas, bon excusez nga la zami ming na bino mikolo. Tozan a pensé de reconstruire mboka na biso oyo, lelo ezonge la renommée nango ya kala. Congo oyo tango Mobutu azoka pouvoir et comme l'un des pays le plus craint par son armée, par sa richesse, par sa population. Tous en pour ça tout retrouver Congo wana. Alors bandeko ba combattants, si vous n'avez rien à faire, bozonga na mboka. Mboka za na bino. Ba exilé politique, bozonga, boya to reconstruire mboka. Parce que Fachi alinga travaille na batu nyonso. Alinga travaille na batu nyonso. Ne vous en faites pas ça dans bandeli. Et le reste la force à Fachi parce qu'il est à l'écoute. Ah, ça très bien entouré. Cabinet nae, batoyo, bazoyoka presse, parce que c'est un format rappel la presse, bazoyoka la voix autorisée de la population, ezali bongo presse, bazoyoka pe population n'engezoloba. C'est pourquoi tout ce que Fachi a dit, il le fait. Parce que Nakala, discours démagogique, c'est ça qui n'a pas permis. Un politicien peut s'aventurer à la télévision, si micro, à bandit de copier sa promesse, et puis ça passe. Il a des comptes à rendre à personne. Aujourd'hui, Fachi a démontré que c'est un homme de parole. Un homme de parole, un homme qui a de l'honneur, un homme qui a sa personnalité. Et à cause ça, il a beaucoup. Donc voilà ce qui a été contenu na biso. Il y a actualité à Mukola Lelo, bande kobalandia Congo Tchèque politique, matondi mingi na bino parce que bozala wala toujours pona ko yé ba nini ezo salema na mboka toza wana pona ko yela bino yango pona ko talisa bino ba avancer nini pe ba régressement nini eza lelo na mboka na biso. Un grand merci na bino bande konyoso ya Congo Tchèque bande konyoso ya Congo Tchèque politique pour votre soutien. Pour la suggestion, commentaire. En tout cas, un grand merci. Aux en a besoin, on est mettre à vie notre numéro est là au Koleka en direct. Au Koleka en direct, au Kopesa point de vue nayo, Pemo Kilimomba et Kolandayo. Je remercie mon boss Sibou Mutombo, Babi Moulouba Yambinga, Moulouba Pembe, le transfert le plus cher. Landris Makengo que je suis, un grand merci pour notre transfert. Écoutez, belé grave. Écoutez, vraiment un belé, un grand merci mon boss. Un grand merci à l'équipe technique et Simi Machine pour que vous retrouviez la téléphone, la télévision, la PC, la bino. Je remercie Metitima pour la réalisation de l'émission Oyo. Je remercie encore Risqué Kafouti, Balobi, Yé pour la Fachi, Yé pour la cash, veut dire motema quoi. Un grand merci à toi Risqué Kafouti, un grand merci à Kabibin Kakou, un grand merci à Papi Kabonzo, Moulouba Mora Komisa Biso, Komisa Bakongo Balouba. Voilà, un grand merci à toi mon grand frère propre. Il y a Laurent Makengo, mon oncle que j'aime beaucoup, Adaka Bonzo, ma grande sœur Moukonga Koma Moulouba. Un grand merci à toi, tonton Bio, mon petit frère propre depuis Toulouse, bisous dans Yangoana. Il y a Fofo Kondi, mon président, l'honorable, que je salue. Janine Mitoukou, ma maman chérie, moi de la femme oblige, bisous dans Yangoana. Dorlis Makerly, un gros bisou à ma maman Isabelle Koussoutemo, depuis les États-Unis. Maman Tambola Ramokili Mobimba, un gros bisou à toi. Un gros bisou à Gabriel Sipi, la patrona,
ma copine préférée chez Razad Pants, Nicole, que je salue depuis Moscou, Nathalie Misenga depuis South Africa, Sarkozy, Mobali Sarah Lomboto, bisous na bino yangwana, Agathe Moyabou l'original, moi c'est à Pembe, à Kotarangungi Nandakute, voilà, Julia Ekofo, Yomuto Simbi, Oeza Bongo, Masola Okatsa Brazzaville, bisous na yangwana, Yves Ekofo, bisous na yangwana, en tout cas un gros bisou na binonio sur la grande famille de Congo Tchèque et Congo Tchèque politique. Donc, Bongo très prochainement pour Nabasangwa Congo. Bye bye.